Mbote ya mingi na bandeko na ngai. Message na ngai ya lelo eza message moko simple. Nayebi ke bandeko mingi basilikaka tango nga nalobaka. Mais oyo nalobaka ezalaka ya solo. Bandeko na ngai tango ekoki pona Congo, pona peuple Congo atelema. Pona nini nalobi boye? Bandeko na ngai biso na Royaume Congo. Donc nazo parler na province ya Zaïre, donc na province ya du Zaïre na Mbanza Congo. Tozana nzete moko eza kuna, nzete wana babenga yango Yalankulu. Sorry, pardon, Yalankuwa. Yalankuwa ezali nzete moko mystérieux. Nzete wana ezalaki esika roi azalaki kovanda koyambela bapaya po apesa message na ye epe ya bapaya. Ye pe ayoka oyo bapaya bazalaki koyana yango pona koyebisa ye mokonzi ya Royaume Congo à cette époque. Nzete wana banda ebota ekoma ndenge yango ezali ekwesaka makasa me betape na yango ekweyaka te. Banda nzete wana ebota betape na yango ekweya mbala mibale kaka. Donc soki etape moko ya nzete wana ekweyi elobi likambo ya munene kosalema. Etape wana ekweyaka souvent basalelaka yango cérémonie. Donc il faut basenga na bakoko butu mobimba titongo ikotana basenga pa ya bakoko balimbisa bafongola bayebisa likambo nini yango ezali koya po peuple ya Royaume Congo azala déjà kobongama. Et puis basalaka sacrifice ya nyama moko fo na etape wana ekweyaka. Alors bandeko na ngai betape wana se ekweya mbala mibale. Na kwa kolimbola te parce que ba tango mususu ekweya na mokili biso tozalaka te. Donc nzete wana esali ba siècle ba benga yango Yalankuwa. Kombo ya nzete wana. Mais na kolingana limbolo ya mbala misato oyo etape moko ya nzete wana euti kokweya. Donc soki etape ya nzete wana ekweyi basalaka cérémonie ndenge na lobi, il faut pas pesa sacrifice ya nyama, ezala meme, ezala ngombe, ezala taba. Et puis etape wana ekweyaka babatelaka yango ti makase kokauka, makase sili nzete wana bagardaka yango. Alors nzete wana etape moko eutaki kokweya mbula oyo ezalaki changement ya pouvoir na Angola. Bauti kopesa bokonzi nyonso na président João Gonçalves Lourenço apesa ki présidence na gouvernance ya parti politique ya MPLA. Donc les deux pouvoirs eza na maboko na ye. Donc c'est lui qui dirige l'Angola pour le moment. Alors na Congo Kinshasa le 23 oyo ba élection eza na Congo. Nazali kopesa mwa kolimbola mwa muke etape wana ekweyaki na nzete wana babengi Yalankuwa. Donc kokweya ya etape wana ekweyaki mbula oyo. Kokweya ya etape wana elobi makambo ebele za koya ekosalema ya minene. Donc soki ekweyi ezali signe ya likambo eza koya. Alors makambo yango ezali pouvoir ya Angola ezongi na maboko ya mwana ya Angola. Donc un vrai Angolais azwi bokonzi. Elingi koloba le 23 décembre oyo na Congo. Rwandais alinga te amata akita. Na Congo aza kotika. Et ayeba ke surprise ezali. Naza kosenga na peuple congolais nyonso tango na lobaka boyokelaka ngai te
bofingaka mais mabele bakabaka yango te mabele bakufaka mpona yango mabele babundelaka yango mabele soki moto abotoli yo mabele okomi moto pamba moto wana akozongisela yo susu mabele te parce que azwi bomengo oyo bakabaka te na vie peuple congolais nalobaka na bino kaka peuple moko akoki kolibere bino ezali peuple angolais yango wana bomonaka kanda na ngai ke okoki kolongwa na Congo te okende kosala mabe na Angola parce que soki miel esengo ya kolia nani miel eleki okobotola na mabele ya ndeko na yo donc du po esalema te il faut peuple angolais alakisaka azali bokonzi ya mabele ekomi na ntango congolais alakisaki mabele eza ya bango il faut koboma Rwandais nyonso oyo aza na Congo il faut koboma ye Congolais oyo aza kotrahir peuple koboma ye na libota na ye na bango nyonso babotama na ye il faut koboma bango batrahisaka mabele te batrahisaka peuple te naza kobandela likambo oyo les gens comme Mende bato oyo bazalaki baministre oyo nyonso azala Mukongo azala moto ya Bandundu azala moto ya Kasai azala moto ya Goma kuna ya Kivu ba oyo nyonso basalaki mpona gouvernement ya Kabila bappuye peuple rwandais il faut koboma bango kosambisa bango te mais koboma bango ba André Kimbuta koboma ye na mwasi na bana na libota faut koboma bango des gens comme Mende bato bautaki na IDPS bakotaki na gouvernement sont des traîtres bateki mabele ya mwana sapukuna bazwi bambongo peuple aza konyokoma. Qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous n'allez pas me dire que non, ils seront arrêtés, ils seront jugés. Mais juger de tels gens? Pourquoi? Pour quelle raison? Basi ba bomisi bino. Basi ba lembongo, ba moni bisengo ya bango. Bomoni etamboke ekomi. Tina ya kobanga lisusu ezalité. Nzete ya Royaume Congo esi ekwei esi elakisi ke mboka ezali kozonga na bana ya mboka. Donc mystique kozala. Soki Rwandais afongoli fe peuple bokende soki masasi ezali kobeta bakimaka te. Soko yoki ta eloko liboso fo sala il faut kitala mabele nanu calme. Olali na mabele ozako yoka ezako uta wapi. Soki olali na mabele omoni ba fimione lacrymogène kwiri pena yo ozvia otelemi ozvia yango obwaki yango pe euti. Après ça o plaquer na mabele. Bazongaka lokola ndenge nani azongaka, comment dirais-je, les crocodiles. Donc soki ozako zonga sima d'abord ozako yoka ezako bimela wapi masasi ezako betela wapi. Ezako beta sima na yo olingo kima liboso okei lokola malembi ozuka mo paso mina bongo ozako baluka ozako tala mpe masasi ezako bimela. Ba panika kate oyoki ta mbala moko bali ko kima te. Olali na mabele oyoki na ezako bimela wapi. Il faut toujours qu'on ait le contrôle na soya masasi. Bongo okokende na CC. Ozwi soda soki bozali na munduki moko ekoki kosunga bino ezwi minduki ebele. Soki munduki moko ese ezwami bapesaka nango na moto oyo ayebi kobeta manduki. Toujours il faut que ça embuscade na ba oyo bazana arme.
soko moni ba policier ba soda ba na arme toujours ko sala embuscade na moi ba ba sima mibale misatu ko beta bango tango boza ko beta bango baza ko kweya bino boza ko kene mbango ko récupérer manduki na bango. C'est comme ça beaucoup nango 3 4 5 et ko sunga bino kinambo moni jeep ya police bo papi bango bo récupérer ba arme wana et ko sunga bino bo combattre ba soda oyo baza ko tosa te na nzela. Bandeko lokola étape wana ekwei Sassou Nguesso eza koya aza kokende na yebisi bino Congo eza kozonga na maboko ya bakongole. Congo Brazza eza kozonga na moto oyo azali conscient oyo ako gouverner peuple congolais ya Brazza. Donc nazali koloba ke tango ekoki message ya Royaume Congo esi epesami na yalankulu na yalankuwa nzete etape esi ekwei elobi likambo ya minene ezali kosalema e makambo yango oyo ya Angola esi na maboko ya mwana mboka. Congo Kinshasa esoka na maboko ya mwana mboka e Congo Brazza ekozonga na maboko ya mwana mboka. Bandeko na ngai bozala ya kobongama surprise ezali toyebi Rwanda oyo azali kosala soki ba échoué bakokima bakokendela likolo parce que bakabola mboka. Lilimbisi ekozala te si vous trouvez des blancs oyo bazosala baje ya bozoba il faut ko bomba bango mondele alinga kokufa te et ils sont là pour troubler l'ordre en Afrique. Ils sont là pour nous causer des ennuis. Les blancs ne sont pas nos amis, sont nos ennemis. Vous devez comprendre ça. L'ambassade na bango ko boma yango ko tumba yango kuti bango na kati ko boma bango. Ceux qui babandi ko kufa en Afrique, ils vont comprendre que te Afrique ezali ya biso. Bako tika biso. Mais ceux qui ont la mine pas na bango, c'est là qu'ils nous trouvent comme des bêtes. Alors bako continuer ko sala mabe na bango. Tango ekoki bandeko na ngai. Jean-Marie Mulele ozoko yokanga tango ekoki. Opi tango ekoki. Peuple congolais atelema. Bana Irlande ba oyo na suki wana na pesi mbote na baninga mususu. Bana ya mboka nyoso nzolu vonda na France mbote na yo kenga ketuya mama mafuta Godinho Kaila Antonio Lemos Manu Paka le builder mbote na bino. Bana ya Irlande bino kuna bozali na Alton Transfers Airport Shuttle Service. Ezali door-to-door service. Ezali upon any occasion. Ezali affordable prices. Et puis ezali reliable. Bana Irlande. Ozana posa ya transport. Et comme ça, no aéroport. Et récupérer na aéroport. Bozali na Antonio Luseviku en Wazapuna. Bozali na Fireze Ndofula. Omoni ozoke ni mbangu na aéroport. Tozali na Alton Transfer. Et salaka musala ya kokenda batu na aéroport. Ko récupérer batu na aéroport. Bokoko loué yango na occasion nyoso bozana yango besoin. Vraiment, prices are affordable and reliable. It's a door-to-door service. Give a call. Get in touch with Alton Transfers, where you're going to meet Antonio Luseviqueno and Firenze Ndofula. Alton Transfers, Airport Shuttle Service is in Nylon. A good service for you. Take care.